ya Congo esika bozali kolanda biso na minute oyo tokoti na masolo na biso ya se ya nzete. Na masolo na biso pe teme na biso ya mokolo mwa lelo bandeko oyo bozali kolanda biso na bokebi ezali teme moko très important. Mais naza kosenga na batata ba mama bozala mayele ba intervention na bino ezala kitoko. Bandeko o bozali kolanda biso tozali na ba sujet mibale. Sujet na biso ya mpoko malelo oyo tokomi komona na kati na communauté na biso, communauté congolaise. Tokomi komona eleki avantage bakomi kopesa epa ya mundele moto moindo azali na avantage te. Masolo na biso ya mpoko malelo tokoloba ete tozali na ba sujet mibale. Mama moko azalaki na mwana ya mwasi. Akolisi mwana ya mwasi. Pe mwana ya mwasi azwi kope ya moto moindo. Mama wana atelema makasi pona kobundisa bapara ya mwana wana ya mobali. Atelema makasi pona kobundisa bapara mwana wana ya mobali. Pambate mwana na ye azali kotanga kelasi. Mwana na yo ya mobali atika mwana na ngai nalingi te. Alors bandeko alingi ataki fiançailles te. Mais oyo tango ayoki mwana na ye ya mundele, mwana na ye ya mwasi alobi ke mama nazwi fiancé, mama toni fiancé yango nani? Ezaka mutu mwindo o zwaki wana ya alobi te mundele. Mama afandi calme. Mama afandi calme. Mwana moto moindo soka ekotala oya ye fiancé oya ye aza kolinga mama wana kosimba kofinga mwana wana ya moto moindo boza na mbongo te boza na eloko te na boy na mwana na ngai boy na boy okosaka na mwana na ngai okotika ye nalingi te. Mais fiancé ya mundele oyo pe ye mwana présenter fiancé ya mundele mama afandi calme. Mondele akoya akoti na ndaku afandi na mwana kitoko basololi kitoko mama bimi mwana mwasi akoti na fiancé ya mundele na chambre masolo nini bakosolola bakotanga ba verset biblique be bakosala mathématique atiki bango kuna na kati na chambre. Alors tout ça la comparaison ya batumi bale oyo moto moindo alingi mwana na yo alingi afiancé ye yo boy ke yepe étudiant yepe étudiante. Mais mondele aye mwana présenté ke fiancé na ngai mama otiki feu vert nyoso tu pe mwana na yo aza kokota na fiancé ya moto mondele na kati na ndako na chambre baza kosala ba devoir ndenga kabino bolobaka baza kotanga Bible. Bandeko eloko nini esalaka bongo motuna nazali kotuna bino eloko nini esalaka mama abengana moto moindo oyo azali congolais na mwana na ye aboyi ki fiancé mais alingi mondele akota kutu na ndaku bafanda kutu na chambre pe moko babima mama yebisi mwana ya mwasi bokende otalaka bokende na mundele. Alors na moto moindo soki moto moindo aye alingi kutu ko sentir mwana oyo ya moto moindo te alingi akota na ndaku te abenga na telefone te musika na bango ndeko ozali kolanda biso intérêt ya mama wana ezali nini? Complexe d'infériorité o tozali kobenga yango toyebi te bino moko bo kolanda yango na kati na bokebi. Bandeko teme na biso ya mokolo mwalelo ezali pasi tozali kosenga na ba mama tozali kosenga na ba papa tozali kosenga na ba boti mwana moto moindo aye na makanisi ya malamu ke na confiance obengani ye olingi kutu te akota na ndako abenga na telefone soko yambi telefone ye mtabengi posolo na mwana na yo mama na ngai
tufia mama na yo na mwana na ngai te yoko pesa mwana na ngai nini tala ye kuna boy na boy. Oh me oya mundele soki abengi okoyoka hello Michel good oyambi avec gentillesse pe opesi mwana na yo téléphone mwana sololi kala mingi te pas même 1 heure de temps Michel to Albert na kati na ndako wo mama otiki bango baza kosolola kitoko pe basilisi babimi bakei osonga era malamu ah bandeko na ngai sikoyo bino biso baboti pourquoi e arrivaka ndenge wana ezali teme na biso ya liboso topesi bino teme wana oyo kala te tokofongola mpoke bandeko bozali kolanda biso. Deuxième sujet na biso ezali nini? Kwanga. Pona kosomba kwanga na wenze esengeli ofungula kwanga wana otala kwanga oyo ezali ya pembe, kwanga oyo ezali ya mwindu, kwanga oyo ezali na bazelu. Okomona bato nyonso to batekaka kwanga bandeko boyebi soko kei na kati na Kinshasa olekani na ranger ya ba mama batekaka kwanga. Okomona mama nyonso aza koteka kwanga na ye akofungula yango. Soko zolikana mwana ngai tala ya ngai ya pembe. Mwana ngai tala ya ngai vraiment. Mwana ngai tala ya ngai sikoyo. Okopona kwanga nini oyo yo okosomba. Donc bafungoli yango. Po soki mama atindi yo kwanga to papa atindi yo kwanga okei kosomba kwanga eke afungoli kwanga wana amoni yango ezali ya bambungi amoni yango kwanga ezali malamu te akobeta yo ayebiso kene kosomba kene kozongisa kwanga na ngana tinda kiyo kene kosombela nge pa ya mama wana salaka kwanga ezalaka pembe kitoko me yo esika oyo yo ke kosomba kwanga esika ya mabe zonga na kwanga wana. Ah tukaba ndeko esika oyo tozali ko seka vraiment na ndenge ya kosakana te kende kozongisa kwanga wana motuna na biso tozali kotuna avant kobala mwasi il faut koyeba ye to kozela ti tango bokobalana wana motuna ezali avant kobala mwasi il faut koyeba ye ou bien ti tango bokobalana wana ezali motuna ona zali kotuna bino na banzi bandeko sujet na biso bato ya mayele ba développer yango ya liboso tokendaki mwana oyo ya moto moindo alingi mwana ya moto moindo ya mwasi pe mama zali kotomboka kofinga mwana ya mwindo wana na ndenge moko ya mabe abenga ta na ndako te aya kutu te bana wana ba jeune fille mais oya mundele pe jeune garçon pe aye pe kaka na même lisolo mais mama ndimi akoyamba ya mundele na telefone kitoko akokoti na ndako akofanda pe bakoleka na chambre bakobeta ba masolo bakotanga bible soki ndenge kaka bino bo comprendre mpe bakobima ayebisi ye ko humela te otalaka pe butu mwana bimi akei ya moto moindo pona nini ndenge wana toyebi te ndeko mwasi ndeko mobali ozali kolanda biso ozali na point de vue na yo oyo okopesa biso pe motuna ya mibale oyo tolobi esika basombaka kwanga bafungulaka yango batalaka soki ezali na mabele soki ezali ya propre motuna totuni avant kobala il faut oyeba mwasi ou bien oyeba te soki ezali koyeba te pesa argument na yo soki ezali il faut koyeba pesa argument na yo ndeko mususu alingi ayeba te mais soki okuti kwanga wana ezali ya bambungi eza na mabele
okozongisa yango ou bien okopangusa mabele wana. Soki ezali na bambungi okokontinue kolia kwanga wana to okotika. Voilà pamba te biloko oyo et détruire bamabala ebele. Et détruire bamabala ebele. Moto asombi kwanga, aza kosomba kwanga afungoli te atali te, me mokolo ke kotala kwanga epesi ye kanda posa ya kozongisa kwanga. Bandeko misusu balobi kosomba elamba na magasin esengeli komeka yango. Oke kosomba elamba pantalon, chemise, chaussure, il faut komeka. Mpamba te soko kei na magasin omoni sapato. Na banzi bandeko okoluka bakukotisa likolo mpona kotala ate ezali numero 43 yola taka 43 kondima kaka te ke o 43 ke kokaka ngai te. Esengeli na yo kotisa nanu likolo na yo otali oyo 43 ya ba italien, oyo 43 ya ba turc, oyo 43 ya ba allemand, okotisi likolo na yo wana okoyeba ke numero ya sapatu oyo ekoki okoti likolo. Alors est-ce que ezali na moto akoki kokende kosomba elamba sans ke ameka? Wana ezali bino oyo bozali kolanda, pamba te ezali débat oyo ebomi mabala, débat oyo pe bomi communauté na biso. Mwana wana ezali ya mwindo abenga boye sheri baboy oya mundele aya na esengo nyonso tu akobima akokota kobenga voir même azui papa ya mwana ko passer mwana mwasi, mais ya mobali soki kaka bazui na telefone tu fais maman mama na ngai ezali nini bongo to développer to waka na kati na radio du solo masolo ya CNZT to meka ko développer mayele na biso pe to talisi avant ya ko bala esengeli koyebana to esengeli koyebana te. Wana motuna tosali kotuna tolobi basombaka kwanga bafungolaka yango soki ezali ya mbongi, soki ezali ya pembe, soki ezali ya bazair, soki pe ezali ya kisantu to ya inkisi okoyeba. Alors soki ofungoli te okoki kokuta yango eza mabe, eza ya mbungi, okozongisa to kozongisa te. Esika o tozali koloba papa la biso mayamba mwalo yembo tofungoli nzela ndeko nyonso kokota po tosengisa ma kanisi na biso na kati na radio lisolo. Ligne ezali ouverte toyeba kokolisa 2012 tokola biso nyonso tu toyeba moto azali moto ou bien topona poso eboto. Mobali akotika lobe ya ngai leka pende mama le première dame maman Olive Lembe maman Zanette Sassou sanité mama Edith Bongo mwana batamila milabi yonde moto zakola misanjeni olesi emini oleyemini leke yalibama elotisheli namba naza koyeba te oleye ote masokini nazoyebate osalinga emini mwana yo vampire olingo ya maina ye kosila te Moïse Katumbi le silence Sassou, espace Louise chez Salaya Ramses Tikaya Merci Nabandeko nyonso oyo bozali kolanda biso na katina radio television lisolo. Esika oyo bozali kolanda biso tofungoli ligne na biso tomoni ndeko na biso akoteli biso na nzela ya telefone topesi yo maloba
toyoka point de vue na yo pe oyo kote ya biso. Merci. Ndeko bengi na nzela ya telefone topesi yo maloba soko ozali kolanda biso. Allô, oui, bonsoir. J'espère que papa DSV. Oui, tozali koyoka yo mama na biso olandi biso na bokebi topesi maloba. Ok, merci beaucoup papa DSV. Et boto na bandeko nyonso tu bazolanda bato Skype, bato téléphone, bato internet. En tout cas, na sepeli mingi na thème na yo ya lelo vraiment na sepeli na makasi nga na mama Béatrice na Belgique. Na sali mwa mikolo na kotaki te donc lelo na fungoli permettre na kuta misusu na thème oyo. En tout cas, thème oyo puni ya mwana oyo ya question ya liboso nga penza eloko wana na sepeli na wote. Na nina loba boye biloko wana ezosalama tro na mabota na biso, ezosalama tro na biso ezali complexe d'infériorité eloko ezosalaka wana. Biso ba famille africaine tozomonaka ke ndele bango nde mutu baza na beaucoup plus koleka biso keta mosusu kamati mwana no opesi na mundele nde bomele nyonso ya mindele bozwi yango na mutu mwindu ke te mutu mwindu bapasi, mutu mwindu kindoki, mutu mwindu boye yango wana. Na nga naza kosenga na bamama to na bapapa oyo bazotindaka bana bango na banzela wana eza malamu te. Malamu mwana ye moko asala shwa na ye. Soki mwana asali shwa na ye ya mundele tamwe totiki mwana. Soki ya mutu mwindu totiki matokoki ko oblige bana te bayelaka biso soit mibali soit basi na volonté na biso eza kitoko mingi te. Mais na eloko penza eza makasi wana eza complexe d'infériorité ezaka na biso mingi na mabota na biso awa na poto. Et puis il faut qu'on yeba pe bana misusu bazolanda banzela wana est-ce que badessus de carte eza te na kati mabota na bango eza na baproblème misusu te na se oyo ezotindaka bana bakendaka na banzela wana. Donc papa Diana kijone eza kitoko mingi ngati ntango naoloba boye naoloba pe en connaissance de cause mpona yebi bamasolo mingi eza wana mais bamasolo ya kati ya se ya mesa eza pe ezali pe ozomona. Donc vraiment bandeko oyo batiki bana bango na banzela wana to ezala o mama na mwana na mwasi alinka te yelanga kaka bokilo mobali po omoni mindele boye te eza kitoko te ya kitoko te foto boye eloko wana foto boye eloko wana ozomona. Donc totika nde bavolonté bana na biso mwana ye apresente mutu ale botali soki aza un responsable peut-être toi as déjà pembeni ya aussi ça ba classe to encadrer de bana mais to tika kupesa bana ba volonté na biso pona oya mibale en tout cas pona nga opinion za partager batu mususu na bonzambe ba préférer ke akutani na molongani na ye azera mukolo makambu ekosila. Batu mususu pa zane pe na bonzambe mais soki moko na bango bakangaki yango penza za na sûr na ngai na moi na ngango mabete malamu kutu boyebanaka avant ke oya koyebana tango koyebana boye oya kosanza nyonso ale ole bo vivre longtemps yango na ba mariage mingi ezokendaka na ba divorce ovandi babombelo mukolo ya kogute boye bololo. Donc elolo ngana compléter na nous pona poko lelo ya mwana tuzaka na ligne en tout cas nazo solo maloba papa nanga eboto. Merci wana ezalaki opinion ya mama na biso Béatrice alobi ko yebana ezalaka malamu ngai vraiment na koloba na appuyer vraiment appui na ye ndeko o akomona ke ezandinga wana te pamba te kwanga to chango na système kwanga bo comprendre pamba te bandeko pe misusu oyo ba bilenge balandaka na banzi bandeko soki kwango keko somba yango ofungoli yango te en tout cas ta père atindaki obia yo moko soko yoko kutezana bambungi ubia ezali ya mwindu ekosi sona appétit mais soko ofungola kyango tango mosusu okende ko zongisa yango pe tozali ko ba problème ebele na mabala.
Toleki et pas papa sage et papa Odom Pambu, le grand dépositaire célèbre. Toyoka intervention naye eboto. Merci, bonsoir BSV, bonsoir Nabato, Nyonso Bao na Babiso. Vraiment na pesi mbote mingi na bato baza kolanda biso, mama Béatrice Otokota na papa nyonso oyo topanzaka na bango mpoke na popwa na lelo bien pokwa mikolo nyonso. BSV na oki thème na yo na koloba boye na première thème na yo chaki sujet toza ko aborder likambo ya mama oyo azopesa avantage mingi na mwana ya mondele ke mwana ya moto mundu. Moi je pense qu'il y a des complexes ezali manque ya koyeba, donc manque ya connaissance. Pourquoi na lobi mwana? Parce que ce que limi mwana na yo ya mwasi abeba te pona zemi kota te, mondele pe achaka zemi, mutu mundu pe achaka zemi. Mondele pe ya esco azali, mutu mundu pe ya esco azali. Mondele pe ya malamu azali, mutu mundu pe ya malamu azali. Moi je pense que ndeko bakole misanga moke na touta na ba famille et ya ndenge na kimi. Moni bato mosusu baye na bapoto baza pe na façon oyo bavivaki na kimi, autaki na complexe wana so amoni libane alobi mundele vraiment yaka na lupango na biso nazani kaka africain moko boye azalaka na nsima ndako bie na mboka oyo eza pembeni na bino na Afrique, mais tobengaki kaka mundele. Complexe wana soki aye nango na poto akokoma kopesa avantage mingi pa ya mundele mpo amoni ya na po moko blanche. Alors na koloba nini DSV oyebi mundele so aza salite otika koyeba teke mundele asali te, parce que tanta osukola te oyeba teke asukola te mpo omona oyo apo na ye wana ezalaka propre. Donc bao basalaka bagenre ya biloko wana, je pense que aza koteka mboka, aza koteka mwana. Et famille oyo base respectaka, je pense que loi etikaka loi, éducation etikalaka éducation. Wana toleki eza complexe d'infériorité ou bien complexe par rapport ya peau, ya race. Azomona kwa mundele ya pauvre azalaka te ou bien mundele azoba azalaka te, yango mwana ne basakana na mundele na mutu mwendo te. Donc soki maman oyo ayebi ko éduquer mwana très bien, papa ayebi ko éduquer mwana très bien, bako banga nde mwana beba ou bien mwana sala makambo balingi te na race nyonso ya mokili. Enako kitsa kobo na place ya mundele ou bien soki ndenge na wana. Na leki na deuxième sujet oyo cheli biso. Na oki mama na nga otoleka alobi très bien et alobi c'est non ye et là na sepeli mingi yango wana. BSV toi na deux tendances. Je pense que thème ami balende mutu kozala pena chaud que thème à liboso. Pour nous, il fallait tout mettre en moko pour développer la vision, mais tout les karaka. Au moins, na mukiri, tous les na vision. Tous les na mobali mususu azali chaste. Ça veut dire que ayebi moi cité, alobi na ko bala kaka, moi si moko ayeba nzoto nanga. Tous les pe na basi mususu aza vierge. Alobi te ngai na kota na mobali te, na ko bala mobali moko ayeba ye kaka yeba nzoto nanga pona honneur nanga ezali bien pona basi ya ndengwa to apela basi mususu bakute na ba circonstance ya vie tanga komi elenge likolo ya 18 ans bi non nazala pe na copain azupe maîtrise te copain pe ayebi mibala liboso amoni makambo mususu ye pe azali pe na il faut continuer vie na ye to apela mibali mususu o ayebaki copine moko bope ya liboso esimbi te alors pe a continuer vie na ye. Bandeko tolanda très bien. To komi na ka mususu ezali mutu mususu pe abalaki aboti, mais moi ça na caractère a bien mbala na caractère bete bakabwa. To za pe na côté mususu, mobali mususu pe abotaki abalaki, moi c'est pas na caractère a bien te bakabwa. Ba biloko ya songa na pesi na tima. Je pense que to panza ampoke na bato. Eza te koti oyoka ke intervention te oyoko contredire tantôt oyima tantôt oyoko loba te. Boya to pendant poke ensemble to yeba. Pourquoi na pesi déjà ba situation oyo ko za na bato. To kei pe na monde de to sambela mususu akoko ba ke non ngai soki mobala kei ya moninga eza péché. Donc on linga na sumuka te, mais na lingi na tombata na péché te o ezali ya nzoto.
frère pas lobi bongai pe liboso apesa bino bato non ba de respecter na bango moko nzoto na bango na mokili tolobaka après on a compris une différence il y a bato ba respecter nzoto na bango selon religion ou bien selon foi na bango banda to sama kama nzambe siko na makambo de civil baki liboso même oche kwanga même oche boy je pense que mutu azali mutu kwanga ezali loko bazo fungola yango ezana maboko te ezana makolo te elataka mbati te elataka kaputula te elataka sutani te donc tango fungula kwanga mitika ka yenyeso bafungula ebalakise na mutu nyonso mais tandis que mwasi naloba kutu mobali te mwasi nam d'abord akwanga te po mwasi soko bina mbali 20 atana fête pour se sentir mal à l'aise donc wana zomona yoke ozotambola za ndenge wana kwa zomoni ko za ndenge wana wamona bilamba te wamona za 100 bilamba za burendi mozo za burendi na miso ba peza bilo nuke yana ba retour mena ko sukisa intervention na ngala ko baboy normalement bakanyoso ezali mabete mais en tant que chrétien loko na oboya mingi na mwasi oyo azana na nzoto ne ya kibolenge mais alingi asala ekobo asala péché wana yako sala ekobo na mobali asi sa valeur ya kibomwasi na ye pour rien du tout eloko ndenga na ko bana tema lelo ezali ya mwana pour ceux qui mwasi abali vierge je pense que azala vraiment na ba na ko bani azaka pena moi na consi na éviter moni na ko chapo les soigner mon cœur aza un peu na ba aza confidence na ye moko pe mobali na ye akoyiba quand même ko batela yango na bitiki basi musu ba bala pe vierge te ba batela bango te non to namba ka koyiba ko na décence pour ne pas que comme mal interprété donc ça dit que o ya bali vierge a un peu avantage par rapport à considération na kina ba côté musu mais par rapport à considération qui bon moi si que et au moins même lelo to mona yango yana voiture mususu ya occasion ezana prix nango yana voiture mususu ya sikape ezana prix na yango mais surtout mutu apasaki na erreur et erreur ta sali vie et simbité azape na droit azope kaka honneur wana mais beaucoup ya likambo ningi moko lobaka evangeli wana te ngana keneka na développer na ngai moi si toi moi si et la oza bali vierge oza bali vierge bango tu bana ndingi mo pe moi si mususu pe abali vierge mais makamususu tanto na nzoto na ye eza bien te au mona tanto sur masuba bolimbisa nga au mona tanto sur nzoto te ben convenir ya gebele donc mbala azo moni pe na bien mais mususu pas passer na mibala super expérience nzoto bitoko be abotini be bana mais nzoto ezaka bien pour garder en très bien mais question oyo pene ya monene tourner biso ezali ya kolobake mwasi ngai nde na bobala ngai vierge oyo boyina mwasi apesa ba ordre moko boye et si vous êtes très bien maintenant na autour na question na bandeko pe balolata yo mwasi ozozwa courage babala yo okoyeba nga te kosala boye te oui je pense que moto oyo a péché aye kobongwana akoloba pourquoi péchaki na ndenge abongwani selon témoignage na ye oyo nana péché te akobongwana te parce que azali na kati apéchaki te ayebi lisumu te akobongwana te lokwa mwana ya 3 mois obini singa nzambe pardon tu na sali mais soki na mokolo moko ya 20 ans bisinga nzambe pardon ya conscient que tanto afingaki yo mwasi oko babala yo ninga komekanga te kosala boye te yango babiloko desive ekomi mwa moketemi na kitoko tomekana kopanza mwa mpoke pardon ekomi mobulu na biso na bato ya l'église de réveil il faut to comprendre quand même ba pasteur banaka d'église to ko comprendre péché te mais il faut tangelo besa ma moko osala obeti yango kara yo okendaki oleki na mibale belé soto lekaki na malien nga na yebite soko lekaki na ndingari nga na yebite oyo kozongela ekolo na biso ba congolais na bangi ba mikolo bali bazo comprendre na tangi malien ndingari bozoyeba eloko nini ezali bakuma oyo kokoma na ozonga na congolais na limina bala oyebaki mibali oza sœur en Christ
Mino komo bana mobali wana kuna koyeba nzoto na ngate. Mais non. Soki mobali wana azape mobala raisonnaka. Akotuna pe question est-ce que nous obombe na vierge? Parce que muto na doba yeba eti saka moseka. Siko tangi yoke kolobana mobali yake koyeba nzoto na ngate. Akotuna point ani. Nzamba lobi yo ekobo eza mabe. OK d'accord, ekobo eza mabe d'accord. Siko yo za vierge te. Ndenge nini yo zo rassurer ngai ke matière wana ezali bien ou matière ezali ya kozika. Kasi koma ka dilemme sikoyo na makambo ya libala yango wana décider. Na lobi yango na code na ko tinda bato te bo meka basi baza ba mungwa te ou bo meka te. Mais na lingi pe na dilemme wana to meka ko développer wana. Oyo déjà yeba mibali. Avant di trop na mibali. Tanga ekoloba ke papa ko yeba ngate jusqu'à seke opesa mbongo na famille nanga. Bon mobali pe alobi ke ngapi na kopesa mbongo te parce que déjà so yeba ki mibali na yebi de so batika na cicatrice nini ngana ya ko sibi te. Siko komi dilemme. Donc pour ngai vaut mieux risquer na moi savoir vierge alobi nanga na bi sel pour nanga na bi na tini bato te ba meka na tini na lisumu te. Bon comprendre très bien. Toujours développer et débat et thème pardon. Donc na ngai e kozala mieux na to sa moi sur la vierge so ka ibisinga mo seka ibi mbate na yeba ete que moi si oyo asali déjà vie pour et kozala moi muke risque. Na domaine wana na vendre sur péché te, na vendre sur la réalité to mona na muke. Et na yebi ke kobo eza mabe tant que chrétien. Papa, nazon se malo papa na yo merci. Merci papa na biso Odom Pambo na linga kayo na ba réflexion ya Mark wana mambake topesa nanu ndeko na biso kosoli pona makambo oyo ya kolinga soki aloba ndenge nini toyo kaye awe ezali papa pasona mpoke pandeko bayo kayo ba comprendre eboto. Merci à trop donc pour na thème ngo bon vous nous avons makambo kabola pour que makambo de temps en temps. Et puis yo qui mais voilà quoi on peut toujours partager mais on peut simbo tenir dans des kolango to bimasiko parce que la ligne trop yo kayo parce que ya ko ça va bien bon on a le thème à ligne de bosso on a donc sujet de bosso évidemment trop quoi évidemment trop to biso to tana d'Afrique donc c'est toujours vraiment donc il y a 500 ans en arrière donc il m'a cambolika donc pour mon deux tout le monde a fait un bon analyse quoi donc na monté à l'histoire à Congo donc il y a vous en a complexe familiarité on doit aller na pona koboma petit le l'autre aussi dire kala kama kamazo na bon analyse donc mon asima na mon dire que na sima wana alors c'est éliminé au battre la donc culture na biso et puis la nini donc il respecte toujours d'abord na moto moindo quoi donc so bato ba yebite donc nzamba zali nzambe oyo azali nzambe aza nzamba boboto nzamba zali juste donc akokambola te race eza moko de chacun humain kozala bi ba race mosusu race ndio okotya ngulu na ngombe babota te so moto azobota na chinois parce que toza ba race moko humain donc les cambo ya possible les cambo ya climat donc et puis bon voilà quoi donc makambo na mama na sala kangona donc aza mama moko bonso ka fani na miso bato na ka ke na misusu kuto ba mindiri ba sekai na misusu mama moko ya mindiri ya bina mwana ye pona donc yo ka mwasi na yo ko ba la vie siko za na tanga ko saka kene saka na mwana bato mundu wana saka na bango so si siko saka ntango ko après si mandiri donc ko ba la mwasi na yo donc makambo za tout ou bien peut-être avant le cours na rêve na yemoko bolinga réaliser ngo problème sur la famille donc alinga mais la café te hein alinga café au lait donc il faut que moi na écoute bota donc makambo de délai donc la mingi na tshela ku tudo ba mama menga na ku tudo donc so zo bitanso na ngaza mutakubwakisa na ndenge esprit bien tu peux faire un moment tout respect mais maman wana est-ce que nataka maman na usama makambo est-ce que azana mobile to éviter zomona même ça beaucoup là-bas na yemo ko pia na kamba yemo so papa za ki wana papa ndi mama kama salam kitala ba film wa contacter ba nini donc ba histoire Afrique c'est bébé alors thème wana kutu na mama wana donc tuza kutu na solo moko boye peut-être l'homme sous qui kutu donc ba kinda bala mwana ba okay na commune ba osenga kutu te ba dot ba ni to mundela yi makambo na te moni donc il a monté monde beaucoup mon senga ultima cheti bona boeli puta bona momungwa ndela ina kamante alors
donc c'est comme na mutu mundi bongo profiter de taxer mutu mundi makame délai bona c'est comme mondele allez nous c'est toi ni bunki alors donc ils ont comme donc la vérité donc batalo kutande mpozo ki na banzela wana lingi donc amati ça soki makame wana ngi na sori moko bo na tema lelo en tout cas vraiment bato bakenda donc bazala takobunga donc quelque part pe bazo participer pe na ko ba collaborer ya mike tema ni balé na kama mwasi on a dit kama mutuya parce que et puis ndeko nanga utako le balisusu ke mundira ta sukolita mundira sukolita lumba rasolo wala utokuta na ngolo tengo utana de boulot mundira sukolita sukolito bate a lumba rasolo danger mutu pisha usukata lumba rasolo to donc wana kuti bon ba minde to cha banka ko to wango bien to fona mboko mo oya ni balé na kama libala wana pesa matata quoi. Bon, ceux qui vont écouter na mwasi, faut d'abord nous montrer écouter na mwasi. Vous avez âge ni. Vous avez tout souper dans le même ça colis déjà. Puis vous commencez à vierge donc vous qui quand même ça mwana ko bengo mwana. Mwasi wana pele msu souper, ba te bele pe ya bossa na ka mwasi à vierge. Odio mo ki mon frère na on sabino likamoko boy. Mwana oya mokie, so ça ka vélo. Vélo a pamba ka mwana mwasi so matin vélo ko de verger. Donc batebeli ba yaba makama te buku so na mama boza na basi na bandako ba isa ni masolo mwana mwasi so cheval ko de verger mwana mwasi wa ko ma de ya sala lem so ta donc na ngela ka kameli ba mali des abois glace la gelée après na position ma de ko de verger donc la bilo ko on va beaucoup mon ko boyer mon so côté scientifiquement prouvé dans le donc ils ont atteint beaucoup de détails et là où l'équipe tout est à bouger soit va tout parler balingani na ninga bien et vous a bien la détail on a métier pour la de la primaire quoi alors donc il va tout se peut moi on comme en l'église na biso tout le monde na bona moi si mon boy donc abima na ni bali afala pe ba vie na yi afaba mabena ete barrière babala ete mais à mon ami soi-disant, si vous avez commis ce que j'ai imposé, mon bal, avant de qu'il y ait un faux balanga. Mais à ça, il y a un bal été. Mais si vous avez commis la tour, il y a mon tout le monde a une esprit bien, ajoute un peu de il faut au balanga. Mais c'est quoi ça? N'importe quoi. Donc, vous avez dit qui sont dans la société, les alliés manquent de connaissances. Kwanga wana pe mususu na ebite kwa ngaba kwanga pembe nini tu wana vraiment za kinwa na viva ba kwanga ya bakine tu et tout mais bon mandio ko na asibuke na kisasa na banzi papa na biso likambu ya kwanga kozwela ngo kwanga oyo ndenge oza kozwela yango donc na oui na ndenge ya mwasi ndenge oyebi donc ko pasola na lobi la ndenge lisese sikori côté ya mwasi en tout cas la partie ni na moto azo somba eloko na kata saki quoi besoin passe mingi donc sombi kaka ba kangelo na saki ba biso teza kuna bi na kati même na taut la boîte de conserve de temps la date vraiment inspiré ou pas donc faut que yeba ta ko me quitter mais na ndenge ya motu parce que ba makamiote bandaka na mikolo na mutu motema sinon dit na se batu musuba banda na se abana se tango mana motema lingite tango kuma na mutu ko mutu pasi bakoma guerre ko bunda merci papa na ngai yo zala na biso kaka wana poto tambusa vraiment maloba po sujet oyo ezali sujet moko etolisi basi ebele basi ebele mutu kitana se oui basi na se to matalikolo oui basi ebele bazangi mibali pona sujet oyo parce que okomona mwasi bayebisi eke no akutana ne deja na bato bayebisi te yo zela kaka ti akobala yo mwasi babali ete ti siko azaka na église wana aza kosambela azwi mwasi te pasteur kaka kosire kaka yika mpiko lobi okokuta kaka muto ayebisa keke yika mpiko akoma kobima na ye papa na biso Odom Pambo zona na maloba place wana omekana kobongisa esika wana merci
Nabanzi esika oto sali koloba na masolo na Allô? Oui? Ouais, nakangai namoni papa na biso a Papa na biso si Allô, akanaki? Oui? OK. Je pense que ngana koloba bo DCV. Namoni azongi apesa maloba s'il peut pas na répondre. Nabanzi papa na biso ngam naza kopesa maloba azali te na nzela ya singa ozala Okay. maloba. Pour na mona ina tazongi na yari nkamoloba. DCV moni pour mes amis ya libo. Et ce c'est comme un dilemme maintenant entre spiritualité na bonzoto. Moi je pense que tout mécanisme qui na logique des choses. Est-ce que ce qui moi si ayebi déjà mibali ya balaki? Est-ce que moi si wana akoki ko pesa meeting le pa mobali ya baliye ayeba nzoto na été? Bon ceux qui bazo sambela mobali akoki ko juger nini eloko nini ko arriver. Donc obligé na éviter dilemme moko c'est difficile à résoudre même si on a un pasteur au menu batu na makomi au mona pasteur ozwa argument na kaka péché muteko ya liboso te boko sumuka soit comme na péché pasteur comme na raison mais ceux qui mbala comme lo ba na pasteur et dilemme to sur la bande ko bakota pour tenir makasi. Je pense que vous avez un problème pour nous résoudre. Mais même pas pasteur. Pas résoudre dans votre. Si vous, ce qui est comme place, où on a que pasteur a talisé moutou qui a péché. Oui, frère Andini. Mais frère, ce qu'on a tout dit pasteur. Ce que pasteur, les autres n'a pas kende. N'a pas patienté. Bon, ce qu'on a bali qui moins sûr. Donc ça veut dire que et pas kaka mouté kala. Monter les atis na kati. Si vous n'a pas ça là, ni. Si vous passez à reporter garantie que Nzamba talisinga ndenge za boye makamba bien kozala parce que na tango wana Saint-Esprit a relaxé ote kati ya kibomoto si ko to comme na problème mais comme ma sagesse est jouer na kati wana vous comprenez et comme ma sagesse est jouer na kati wana alors ngami na omoni la yango na koloba na ko juger mutu te pourquoi respecter qui et le quoi ne bandelité mais pourquoi il ko koma nango ti wana siko tem na oyo tie et comme ça makambo belé décivé na kati ya temo pour trouver solution nango to comme ça makambo belé na kati donc to ko wuta na ikamna to lo de banam est-ce que ko sangana ya batu na libanda ya mariage to ko koma wana va to résoudre problème est-ce que ça dit péché ou pas pour ce qui est du péché tant to linganaka pour to bala mwasi a vina yo zakani obala mwasi vierge ou bien oyo abota ponanga si ko tant to développer biloko nyonso wana ou bien oya ayebi mibali pardon si ko tant to développer biloko nyonso wana biloko wana siko mema mutu na mutu individuellement ayeba ko décider devant circonstances nyonso oye akokutana na yango. Par exemple papa odon yo linga guna oni na linga guna nga boy donc na kotikala kokoma jamais na kaya ko affronter mutu oyo azali déjà na koyeba mibali ou pas pona kende kokoma na dilemme te ya koloba na ye na meka kwanga avant ou bien na meka kwanga nanu te. Donc il faut yo mobali oyeba la vision ya kolinga mwasi tango lingi okomi koyeba est-ce que aza moseka ou pas pour ne pas que ba kokoma na dilemme baloba na mino ezali péché pour kokoma na dilemme pete yo balanga il faut na meka mwasi natala soki kwanga ezali na bankusu ou bien kwanga ezali propre ou bien ezali pembe ezali ya mwindo. Je pense que pour ngai na mona ngai ali domaine mon love ndila ko loba quand on aime on bascule donc il faut yo linga mutu okutana nende ngwana pe oyeba ke bon atana fungoli kwanga ezali ko beba na ndima yango ndenge na Julien parce que ngai na sali choix pour choix to sala la DCV ezaka choix ya libanda ezali choix ya kati te za gynécologue te pour que sala choix kati gynécologue de mutaye barakati ba docteur ba traiter biso ba libanda mais so comme ndikamba kati babi to transférer pas docteur mo la gynécologue de yena ko yeba eloko nini oya ko sala na kati biso to linga libanda mais na espérance wana espérance to barake na kati pe to okuta makambo a bien mais problème na ba sœur na biso mingi ezala kaka ko toucher ngate ko sala boité skolo bande ko bakota ba mingana ko pesa ba idée pour tout que la conclusion. Merci de merci papa Nabiso Odom Pambo to mekana ko pesa papa sage PMM Mata Fifara mobali ya mère Regine Mata toyo kaye na makambo oyo
makambo ezali pasi ezali pe mozindo moto mosusu akokweya vraiment na moto oyo babengi manzengele moto mosusu pe akokweya na moto oyo babengi vraiment tio d'échappement mais soki otalaki te okutani eloko wana okokima okondima nyonso tu oyo ezali sentiment na ote mondimi PMM matafifare ozana maloba matondo ndeko DSV vraiment liboso na pesi yombote mingi na pesi pe balandi nyonso tu bazolanda biso na ngonga oyo mbote mingi na pesi pe odompambo mbote bandeko tu baza na kati ya conférence sujet otie vraiment ya lelo ezali sujet mo kitoko pona nga nazoko s'intéresser plus na deuxième partie ya sujet na yo première partie parce que eza nango vraiment na tina te mama oyo azali ko privilégier mundele aya abala abimaka na mwana na ye après azoko tika kobenga na mwana ya noir wana vraiment pona nga eza complexe elakisi ke mama wana posa na ye ezali nde mbongo me abosani te ke mindele pe ya bamindele pe ya pauvre bazali aye pe asakani na mwana na yo apesi pe eloko te donc wana eza nango vraiment makambo moko pamba je pense malgré balobi ke l'amour n'a pas de frontières donc bana na biso bazala bango moko bapona oyo ye alingi mais soki ekomi ke mama banda kosalela choix de les jours oyo kozala ke mwana wana bolingo ezalaki plus na noir mais maman alandi mbongo bazwi mundele quand ça va pas marcher na libala na bango je suis sûr et certain maman wana akozala coupable na problème wana parce que mwana akoyebise ke voilà ngai nazali kolinga oyo mais yo forsaki mpona boye donc bamama oyo bazosala eloko wana toza susu na ba 10e siècle te lelo toza na ba 21e siècle donc système ezali ono DSV baponele mwasi etikala susu te donc mutu na mutu fa pona mwasi na ye moko. Alors problème ya kuanga DSV otie eloko moko ya pasi na kati mais eza nango pasi mingi te omoni kozonga kolanda ndeko awuti koloba na bandeko mosusu na mama na biso alobaki na odopambu nga na kozonga na lepa ya petit frère. Je pense toko comparer vraiment kuanga na mwasi te parce que kuanga eza kuanga tozotala ngo otala est-ce que kuanga ngo eza bien mais soki lelo DSV tolobi ke mwasi totia na place ya kuanga je pense kuanga wana pe koteka te mwasi wana pe akobala te parce que yo tango ye PMM alobi bon nga naza na posa kuanga obofongola ona nuna tala oyeza mabe okangi tanto pe eza nango bien mais yo pe makoki eza te otiki mutu musu tango oya kotala mais kuanga ngo pe base bafongola to mona pe même kuanga kaka otosombaka na bawenzi soki déjà se bafongola olobi te pesa nga ona no bafongola te. C'est pour dire que moi si ce qui te zuilie la formule ya kuanga na lobi tout à l'heure que kuanga pe ermusu tolba no mama pesanga oza na sewana o bofongola na te pesanga pourquoi poni kuanga wana bafongola te parce que yebi ke kuanga na bafongola te oyebi te nini eza na kati mais o bafongola peut-être mutu mususu awutaki na toilette asokolaki maboko te asimbaki kuanga ngo pe du microbe. Alors pour la moi si soto lobi que tous va moi si tu utiliser comme kuanga tout à la rango liboso ventre bala mon frère je pense basi news tout okutaka base batala batika c'est pas ça. Moi si je pense l'amour moi si oye baka ka partir nde bozali donc je pense de loba de korabiso don pambu c'est l'aspect extérieur liboso total. Ah maman ozaki toko na sepeli na yo bobo et vous continuez à évoluer ya ngomwe bacha période ya fiançailles dans cette période desvenga na koyebisa lo mobu ya limbi sanga vraiment na ozala un peu terre à terre soki nga mwasi na lingio lelo et que 2 jours
na leki nzela na obalo sauté. Donc na yebi que tous les hommes au bayaka vous allez en facile car 2 jours personne qui baleki. Moi je préfère encore la femme azala moi dire là na comment comprendre que donc maman o soki na tie na palais ce n'est pas n'importe qui a koya mais soki comme la lelo kaka pour lelo na leki de na leki donc peut-être oya pe lito ya mokolo moko pe kaka mbala moko leki eza moi passe. Donc je pense ba maman soki yo ki moi ça lobi que non. En tout cas, na lingi vraiment liboso to progresser na nous je pense ata yo moko kaka lelo du mois si olobi bon ngala fongola kwa ngana tala même moi si wana wa kundima DSV ngaza na confiance à kobalete wana vraiment za opinion nanga je préfère que na souffrir na no momuke parce que ta on a souffrir na zo mona que donc côté pe ba noko ba yaka ba zwaka kale donc na ko zala na moi sir mais ce qui ka ko to leka combien de personnes ba oya siko par semaine parce que yé pas zoluka parce que mon ami to le bela ka moi si mais biso mi bali pete mo bali pas zoluka moi si pas zoluka mo bali donc comme à deux mais et comme à un moment que il faut bo vanda nano bolingani bozotala o atali comportement na yo ezandenge nini tozo kende je pense cet aspect au total à liboso et à partir pe ya aspect wana o ya comprendre que non moi c'est dans on a zomona so na tie na palais a ozala bien a respecter boye a koto sa boye a osala boye. Donc je pense vraiment soto le bito lobela kwanga to tia vraiment kwanga que non car avant somba kwanga fongola otala des verbos en la place nanga na yebite vraiment basi nino ba bano ndima ki avant ba bala ye batala nanu soki eza bien bo kangi bon bo pestanga na futi mbongo soki eza mabe botiki. Donc système wana vraiment en tout cas tout le monde comparer moi si na kwanga ti. Donc c'est pour cela nous avons ba étape na banzi mariage na biso PMM atafifar tant kwanga to pesi exemple. To pesi exemple ezali kwanga o to sali kolobate. To pesi exemple. Alors siko yo sali komema exemple na lokola kwanga normal. Mais to pesi nanu exemple ndenge to sali kolobake okomona mwasi mususu ayebi na yeba mibali azape na bana ebele. Mais na tango kokuta na mobali alobi ke non yo avant komona ngai esengeli obala ngai. Mais ezana bandeko ebele babala basi basundola bango bakenda koluka basi na libanda pamba te tango mususu atalaki te mais soki otalaki eke omoni e correspondre na lokolo na yo na banzi okoki kokende te mingi oyo bazana basi na ndako mais basi bazali lokola betiquette mais asepelaka libanda soko tunie akopesa o réponse moko oyo ezali bien te mabala ebele ekufi mpona biloko wana yango mpe tozali kotuna esengeli kotala ou bien kotala te soki lelo okutani na oyo yo moko monike ozali olati pantalon bo comprendre pantalon ya makolo mikuse donc pantalon sombi mais yo vraiment que dongi vraiment tina genou est-ce que pantalon wana ko continuer nango kaka po eza pantalon ou bien kotika yango esika ovma tozali koloba pasola mpoke toyo kapeli sunde kona biso goyave merci. Mbote mingi papa DSV mbote pe odompambo mwana moyombe mbote pe la bande ko nyoso bazolanda kato solo wabino ndeko goyave nabu azobenga parti ya mboka Espagne. Papa DSV na kobanda mo muke liboso na teme ya liboso o lobaki ya mondele na mutu mundu. Papa DSV ngana ozonga na kisasa liboso. Oko remarquer na kisasa ba grande sœur na biso na ba petite sœur na biso mingi na kisasa babala mindele na kisasa me mindele o babala zerami mindele bakoko. Omona mindele moko mukolo akoma déjà mukolo abali grande sœur. Tant musungo na abali pe petite sœur. Nous surtout là on parce que complexe ezalaki. Complexe ya makasi. Loko omona mindele wana na limité avant na gombe. Omona petite sœur abendeli film que nous mindele so na bali o mama na poto. Complexe wana abali mindele. Ayebi ke mindele oyo obungisira famille. Yeko kanza ikubungisa famille mwasi ezala na conception mindele. Babala na sœur na biso mingi bongo ba sœur ante mingi ba yape poto awo. Complexe mimi ba poto. Papa DSV awa pe makambo wana ko mingo sala mana ba famille oyo
basé na niveau tout très bas. Bao ba raisonnera bien te bao ba zapika na ba complexe na kati ya poto awo. Aboyita mususu noir a préféré mundele za ba pona complexe. Yozo kantia ki après pemela mundele mo ane a rozwa vie. Na zo bosa ke ana kati ya poto et pas mundele divorce eza très élevé mikolonioso. Sokuto entre bango na bango bana mboka bazo kabona mikolonioso. Et bien combien de fois na biso ba indo. Bolingo eza likambo ya raste mais ko bale sa mona na ote parce que o aza mundele to o aza japonais to o aza américain non. Tika mona no abala na bolingo et ko za la bonheur pour na ye pe pour la famille na yo. Mais ce qui mona no abali pour na intérêt moko ya race ka ya ki mundele continue complexe. Libala wana je crois et que ne malamu te parce que toza na mboka bindele abo mbola mobile to yebi bango ndenge bazali to yebi mundele ninga lovaka mundele pa boya mutu ezala sans pitié. Ce qui qu'est-ce qu'on a deuxième sujet papa DSV là na le baboyeke moi si déjà ce qui a commis qu'on exiger que mon bali avo bala ngai avo mona nzoto na nga il faut le bosso bala nga asa fo moi si finalement to bala moi si pour le sexe. Est-ce que yo bazoya ko bala pour le sexe pour na ngai ezali moment ya plaisir ya kabula nzoto na zo ya ngote comme état le sou wala idée na ngai na kosi na la bible te na la courant te mais na zo na vie normale na kuta ina copine na ngai to sepelisi nzoto na cadre ya bolingo ona ngana mona ngeza mabete mais ce que moni moi si akomi ko exiger la biloko wana ngai avo bala ngai il faut kaka avo mona nzoto na ngai faut bala ngai c'est que moi si on est peut-être à tout là ya wala komi ko exiger biloko wana mais azoko sala ke ko pesa mbewe libala isape la vie ni bala basala ba mariage na intercontinental abolingo wala pe sila nango donc soko lingi mutu na yo sengi nzoto pesa ye y a pas de problème pour ça nzoto zala tika pour la biso ba mibali ezala rappel na bana basi biso nyusto toza batu nzamba sala mais biso mibali et se remarquera facilement mais basi bazala ba hypocrite basi na biso ba noir basi ndele bazala na bango direct nazolo bango par expérience so ça na poste nzoto aroyebi sa kopene to sala mais oya biso ba noir ba lo baraté au moins la zo baluka zo kanga bakanda lukuta yo moko bendi bili ke non mère za la posotia. Alors moi et loko on est sexe et comme la biso le moko tabou et pas biso ba noir sexe ça na lo pamba beaucoup ça la sexe lelo beaucoup ça sexe lobi c'est rien mais on peut savoir moi mon expérience personnelle na ngai et je contredis moi mon thème ya papa la biso mata FIFA la contredit ya été ma expérience na les moins contradiction oya le baki na la linga fi moko na butu net le na boîte lobi nango to sala na relation sexuelle mais fi wana to kabona te to sala relation pendant 5 ans et je pense que ça la meilleure relation amoureuse on va la vivre na vie nanga to sala na 5 ans de relation mais to linga ni lelo samedi lobi nango dimanche to coucher et le la biso pe et le remoroté. Donc, exactement que si on couche la fille, fille wana azama B, moi je ne crois pas. Peut-être à ces pays au flasher, au toucher, au thème, à apprécier facilement. Mais les gens qui ne pas les gens sont pas les gens qui tourner facilement. Non, il y a un ces pays ici. On s'est fait ici pour les garçons, il y a un appréciation. Ah, il y a pour coucher après un jour, 2 jours. Et les gens qui ont posé un bal à B. Non, parce que yo moni nzoto na ye pa moni ayo. Mais yo kanisili ninga mabe ninga apesi yo. Est-ce que yita kanisili yo mabe ninga yo pesa kiye? Non. Tout ka kokonda ye bande ko biso abasi oyo a sepelisi mobali na ye yo moni yo mabe donc c'est pas vraiment ça. On a reçu que ça peut pas décider mais on va me ko suka na bande ko ni bali ba si jarapé na bala ka abasi ya vierge. Et loko la pesa mabe. Parce que yo mobile na toko ko exiger bala moisi ya vierge est-ce que yo na passé na yo au coucher na pasi misusuté au coucher na pasi belé mais si ko lingo bala exiger ka ya vierge moi je pense que ça ko sala mo muke fu na mutu papa décider na okanga lo baté na osu ki saboyeke basi o ba ko exiger pour mo na nzoto na ye il faut so bala ye yeba ke mo si on a tout là asa mo si o bala te sutai. Ils ont le fait futa mongo pona au moins nzoto nae ils ont subolingo te comme le mususu papa décider la ici malo goya mwana mayele
na banzi intervention oyo pesi vraiment nga na félicité yo pe na bwakeli ba fleur mwasi oyo asalaka matata aza vraiment ndenge yo lobi wana mais oyo alingi mobali na ye akopesa na kimia nyonso tu pe bakosepela bango mibale na esengo nyonso tu pe na bwanya nazongisi malobe pa ya PMM Mata FIFA nde nakozonga epa ya Odon. Merci Matondo. Papa na biso DSV bon eza lisolo tozo solo la nga tango na lobaki vraiment très bien que selon nga eza selon nga na lobaki te selon les autres ceux qui ndeko na biso Goyave akutana na mwasi wana mais bolanda na suka ke ba abala yete. Là ici nous parlons ya mariage. Est-ce que pour obala liboso mwasi il faut oye bayenzoto, disons la vérité parce qu'il n'y a pas un sujet tabou autre bomba sur le plan sexuel. La sexualité tellement que bon mama trop en Afrique, c'est ce qui fait que lelo na bisayo sogo zumwana ya mutu mwindu otieye en contact na mwana no ya mwasi yebaka ke suka nango okomona kaka poussette bandi kobima et mundele quelque part du fait que bazwaka ngo na classe makamunyo surtout ya omoni bana mindele baza kotambola na mibali mais bazé meza mingi te. Là je suis sûr et certain vous êtes vraiment d'accord nanga. Donc ça ne sert à rien to bomba sur le plan sexuel nga na lobaki eloko mo boye. La femme qui se respecte ndeko Goya va développer le kitoko alobi ke pour le moment en tout cas ce que vous jugez que il faut ba la femme ou azali vierge ndeko nanga je pense eza pas si pour trouver parce que yo mokona le mobile oza vierge te ozoluka ojwa basi la virginité de zolo bela pona mwasi mais so de lobi que to loba pe ya mobile mais yo pe mobile so luki basi c'est pour dire que la femme mususu pe pa ya zali azoluka pe mobile siko desve yo ke yo lobi ke ngai pona bala il faut na mona kuanga ofongola otala siko fongole otali otiki mususu pe ya fongole otali otiki yebisanga siko yo lobi ke non siko mususu tango ya azui siko yo alata couper boye numéro 43 kuna c'est comme numéro 44 siko yo 43 leka kuna afongola amona yangote 42 aleka kuna 40 tango akoleka vraiment place 43 leka na 50 na 45 eloko nini bokomona kuna. C'est pour dire que vraiment ce qui est zakaka dans le sens que pour bala mwasi liboso oyeba nzoto mon frère wana vraiment nganaza d'accord. La femme on la prend au moni na bokutani bo sololi bo évoluer ce qui est moko ba femme mususu tozolo ba lelo bazo sambelati bino pe bo lobi abozo sambelati bongo bible lobi que voilà et quand même moi c'est à la vierge boy bongo soki okutani na chance na yo odui vierge na yo omoni yango mabe. C'est seulement puisque omoni babiloko ça ce sont des trucs qui arrivent omoni et comme randemo na pona nini parce que lelo en tout cas 9 sur 10 et le bas et voilà ba posa biso mibali ezali plus supérieur que ya basi. Les femmes supportent un peu que biso mibali ya wana omoni yo lelo soki ozui ka mwasi olingi lobi oleka exemple ya pesa kutani samedi le dimanche basali masolo dans des discothèques babiloko mususu ça arrive mais awa tozolobela par exemple mwasi oyo olingi obala ozovanda na ye bon en tout cas au départ chacun il faut appeler son même idée que non talanga na lingaka boye nazalaka boye mais kokazate que cette femme là va te bloquer pour toujours. Non, peut-être azotalo dans un premier temps po ba musupe oyeka yoka po beta mai na yo kende na yo alors que yé pas na posa que non na zwa pe oya ngai to vanda na ye oyo mwasi pazo ye biso que non ngala lingi ozwa ngai nazala mwasi na yo ya ngai ezala ya yo ya libela po ba mususu bazo ya pe na boule na robala moya robala comme le kola moi laisser passer. Quand tu dis à la femme que maman ngala robala yo ale mwasi afongole ka makolo po ayebi ke yo kobala ye alors que yo po yaki no po bala te yo yaki ka de façon comprendre masolongo ndenge ni ezalaka ofongola kwango. C'est ainsi que zoloba que vraiment la sens ya kobala
kolanda kaka te ke liboso il faut fongola mwasi oyeba qu'est-ce qui est à l'intérieur après non bo banda bozo solo la bo pesa na ba idée mwasi pa koyebiso oya lingaka yo po koyebiso linga vous évoluez vous allez voir que cette histoire est koyana vraiment facilement au mona kaka maman a monique non avec le temps de sali mutu nanga pe akoza la raboyete il faut na ça le plaisir. Mais ce qui kaka est vraiment en tout cas moi si on a lobby que on a nazo proposé que na bala ye kaka lelo na kutani na ye ayebinga te nga na yebiyete ale lobby kaka boke kaka de n'importe quoi bande kolanga to pesa petor na basi te soki lelo lobby o moi si wana za vierge parce que soki na bouli ya DSV et la giziki 43 soga ya meki et simbité à koto botine comme monena lekina ye alors cette femme là vous la rendez la vie la meilleure vie ou bien la mauvaise vie donc ça peut mutunanga na tuni bino matoni